Bonjour, bonsoir, très chers internautes. Il y a Petro Production Cras TV et ça c'est votre émission La Voix des Stars. Nous avons présenté par votre humble serviteur, votre humble présentateur. Nakombo ya Watakin 24 Spiritas n'a pas une donc Spiritas donc partout dans le monde entier et partout où j'ai beaucoup de émission La Voix des Stars. Kaka Ndengezala. Très chers internautes, il y a Petro Production Cras TV. En tout cas, vous abonnez massivement sur cette notre chaîne. Donc à Wandeska vous avez information vraie donc à Okutu raté donc vraiment tout côté partout parce que on est macambo donc tout le monde toujours vous allez satisfait et vous allez toujours scotché donc restez toujours branché dans cette chaîne Petro Production Cras TV qui m'appelle donc on peut couper ça pena bambo te belé pas ya mon patron donc ma patron les patrons de tous les patrons na bien akaye cause à nostra mon papa que j'aime beaucoup donc na kombo ya papa na Petro Kangila papa Petro Kangila donc tous allez vraiment rumela simbali bendeka ranengezala parce que nzete ko bukana mais ça aussi Bénaté rouillé ton changer ka couleur kaka et ndengezala et pourquoi pas ma mère que j'aime beaucoup maman Tété Ngolu Maman Tété Ngolu donc sans oublier aussi Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila, bébé Cras, la bébé qui bouge trop donc bébé Cras Kangila kaka nengezalaka et pourquoi pas aussi je remercie aussi mon vieux Ben Mbale le kolo bato ba soutenir kaka nengezala et ya maman bijou qui nous prado vraiment et pourquoi pas mon vieux Terenzing en Terminator T7 et pour nani nte susu ko pesa bena bambo te belé puis ko remixer susu bato vraiment batala émission La Voix des Stars et bato pena ba komela ngai sur ba commentaire pena ça la pena qui tout comme makasi kaka nengezala donc les amis de Watakin 24 les amis de Watakin 24 dans les labino à trop nengezala kaka et sans oublier aussi donc ma bébé chérie bébé la joie nombele. Et sans oublier aussi la mère de mes enfants, Suzy Oma, donc moi aussi, il y a mon vraiment, Rite Oma, la François, donc famille Oma, Mobimana, Pessunambo, Tatrokaka, Nengezala. Je remercie aussi mon équipe technique, Nassima Kamera, Zabon, à Montréal, et Papa Tita, et sans oublier aussi mon cordon, Papa Soleil, Maman Lili, Kaka Nengezala. Voilà, très cher internet, il y a Petro Production Cras TV, et quelques news de la semaine, et Kaka Nengezala. Et balobi donc les 30 juin où il y a musique à 4x4 au Tébarana Calabaronio c'est bazar que si kamako le sous ba ko beta bon concert à ça des martyrs les 30 juin aux la pena donc au pessim moi boy vraiment tout le monde a bon présence à Didier Masela Barley Makaba le roi de la forêt et Weranson et pourquoi pas Blaise Boula et Adolphe Dominguez aussi kaka ndengezalara est-ce que faire rigola roya faire rigola pe robengaye to éviter ngana bino kaka abonné aussi la chaîne ya maman Nabiso Divine Boko Sobalobi les 5 mai concert les abonnés kuna na côté après ça la va tourner kuna na est donc Robert abon les 5 mai dans la salle moi munene kuna donc voilà en tout cas beaucoup tapé la concert na sala pena kitoko makasa accompagné bon na papa Joël Manzaka en tout cas et kokene pena kitoko makasa. Bonjour mes chers partenaires, nous sommes là pour vous présenter déjà la salle du concert que nous aurons à Bunia. Nous sommes dans la salle où on va faire un concert VIP avec toute l'équipe. Le concert est produit par le pasteur Rostin Amouri. Voilà, nous sommes là. Je crois que nous serons en direct. Pour ceux qui ne sont pas à Bunia, nous serons en direct sur notre Facebook. C'est ici que nous allons passer le concert VIP. Voilà. La salle, elle est jolie et elle est grande. Voilà, c'est le grand rendez-vous. Mettez-moi dans vos prières. Priez pour que le Seigneur se manifeste puissamment. Et j'attends vos invitations pour que je vienne également prester dans vos pays, dans vos villes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Et à très bientôt. Si maman a biso divine beaucoup son zambe apambola. Voilà, très cher internet, il y a Petro Production Cras TV. Le tenant les solo, il y a Toutaki Kobung Samoko, il y a concert na biso ya na kombo ya Nadine moko ya ba chroniqueuse et la ville province à Kinshasa mon alemba en tout cas liwana et ça lit tout le monde passi ça les pena passi makasi vraiment kobung ça vraiment moto monene ndengwana asali déjà Mama Kamebele na mboka na biso Congo atiki famille na ye donc bato pena bazolela ye vraiment apesi pasi na famille ya biso koto na biso pe bata presse et passe pena makasi vraiment car ndenge za la mais ya pasi pe mawa ba chroniqueur ba chroniqueuse en tout cas botika ko pesa ba fausse formation
botika kopesa ba fausse information na ba chaîne na bino sur télé sur YouTube liwa ndenge muta kufeli ndenge tokolobela toti kotaka ba commentaire toti kotaka ba deuxième pour que batala biso tala lelo siko famille na bango baseliki makasi ba biba mona bango presque kende kuna te baza pena na kana osakana te ba biba mona kutu presque kende kuna te parce que bato bazalaki wana tant bake bazu ba image bo pesi ba fausse information moyi basakana na ete na minute akoy mokonzi tu ba pe ko respecter ba mort lelo za maman na biso Nadine lobi kozala pe soki nani alors famille na ba lobi ba mona ko tu presse mort te ba kinde kuna biso to kita sur le terrain peut te poser to kiti sur le terrain ba yembi biso to soli pe na famille ndenge za ba pesi so ba détail et ceux qui ba boy ko sala interview c'est parce que ba ninga o bazala ki wala ba baby saki déjà mais le coup la paix de production Grâce TV donc to tambola pena bunzambe donc discipline vraiment za la chaîne oyo alors to komi wala pena sur le terrain to kitu wana ba yembi biso ba expliquer biso ndenge ba ndeko na biso mususu ba ya net ka ba oti ko sala ila ba ndeko mususu ya télévision ba oti ko sala. En tout cas, ils sont été salés pena passi. Tant que tu as couffé la maladie, bolo la maladie, tant que tu as couffé bolo la rabo. Et non que vous t'as ba deuxième, ce qui n'a pas là-bas millième goutte na lo ba pour que chaîne na bino bata la ngoma kasi, émission lo balanda ngoma kasi. Non, ba bloc oyo sont famate. Famille maman Epson Nadine bazana passi, bazana choc makasi ba to ngumsa mwana ba ngabela ki même pas. Abela écoutez. Qui monte mama baby so ba congolais tozana ngo qui monte mama baby so ba congolais tozana ngo to lingite baninga ba avancer to lingite baninga ba kende liboso ndenge to lo ba biso moko ba congolais nzamba za roulage lelo so ka ti lo boko boye moninga kuna zoleka zela tourne chacun son tour. En tout cas esuni vraiment te maman na biso Nadine oti kotika biso et puis bato basaleka ndenge wana ba pe baza batamokili baza mabanga te biso nyonso toko kitaka na sa mabele ne mokonzi mabele ne suka ya nyonso sepela na yo mela na yo bina na yo mais yeba un jour okotaka na sa mabele pi bato basali mama biso na dinde ngwana. En tout cas eza lango ilo côté bino monique non eza lango ilo côté mais atiki bana na ye atiki famille na ye tant mususu pa bande pe ko sunga famille na ye abande pe ko sunga libota na ye mais lele oyo bo sali ka ke non pour bo sali tout pour que bo na maman biso Nadine bo ko appelle le côté bo gagner pe le côté bo gagner le côté bo ko appelle le côté mais bo li kaka montaza la souté na mokili oyo et sungete pas si pe ma vraiment ko bungisa moto monene ni ngwana maman na biso Nadine. En tout cas, ils sali pas si makasi. Ils sali pena pas si makasi kaka. En tout cas, très cher internet, il y a peu de position Grâce TV et vous s'abonner massivement à Onde Sika besoin pena ba information frais kaka ndenge na sabino donc nion surtout ils a vraiment na peu de position Grâce TV et en tout cas vous s'abonner massivement ça pena kitoko makasi donc qui m'a souvent au pays en France on a repé ça mbote belé pas ya maître Tarzan maître Zeta Moutete là maître Tarzan maître sans oublier maître Zeta Moutete là et sans oublier maman Letissa Kandolo famille Kandolo maman la personne mbote trop kaka ndenge zalaka et papa na Simon Foka ya maman Cécile. Pourquoi pas tonton Rémi comme il y a maman Georgine, sans oublier aussi président Fali, il y a bon moi vraiment donc ndenge zalaka vraiment. En tout cas vous s'abonner massivement à la page de position Grâce TV à boza de chuter donc to ye kaka tout pe sabino ka moi eloko wana ya mokie wana il y a maman na biso Nadine. Il y a maman na biso Nadine vraiment. En tout cas et ça les pena et sungi vraiment te et ça les pena passi et ça les pena passi et ça les passe tala sikoyo même na artiste et musicien polémique comme sur Yamakasi artiste et musicien polémique comme sur Yamakasi quand ndenge na epsa bino na la fa passé donc etikala moke ba musicien bando bunda na balabala bakutane pena boye eko pena ya simba benda et na mona biso pe ba chroniqueur na ba chroniqueuse to sa su musala ndenge sengelité to sa su musala ndenge elongo banité. Or nous sommes là pour nous couper ça, bateau balandara biso ba vraie information et non ba fausse information. Polémique ça on a tinate.
tala kutu bato babunda baswana ya ndenge na ndenge mama na rencontre sali batu kitoko makasi donc batu belé pena basepeli monde entier basepeli donc ba pena bando bakena muta kolobisa bango kaka fo nzamba kita soit soki nani lelo to moni bongo Félix Azeko mukwa bongo na Agbadadable King Koffi Olomide bayambani botala ndenge bakutanaki botala ndenge bayamanaki polémique et portera l'autre dans la musique polémique et portera rien dans la société haine et portera rien qui monte mamabe portera rien le contraire kutunde ozomi kotisa na bamabe tolingana entre nous les Congolais pour que mboka na biso pe kene liboso lelo tozolo bakina tozotala kaka pe bakonza mboka ona mboka biso ke liboso te nous-mêmes les petits peuples tozami tema mabe pe d'autre part biso mo ba petit peuple tozami tema mabe en tout cas esali pena kitoko makasi te mama na biso Nadine auti kotika biso bato bakende kuna bata presse bake bakomi kopesa ba information na ndenge na bango oya kosala analyse na ye oya koloba boy OK non faut que le babo solo vraiment et que ça appelle kitoko makasi en tout cas isungite polémique kané azoba polémique et foutara na on a rien qui mutema be rencontre oyo batebele basepeli papa tita kokuta na ya Koffi Olomide na Félix Azeko mukwa bongo batebele basepeli ba polémique to mona ba polémique ya ba Jibem Piana ba polémique ba Ranson etkali sumuke o mona ra lobby featuring producteur mobaye featuring entre Ferregola na Fali Ipupa et ko sala pena bien makasi featuring Héritier Watanabe na Fabro Maestro featuring Fabro Maestro na Robino Mundibs et ça qui tout makasi voilà tout pour tomber la culture congolaise pour tomber la culture congolaise en tout cas et que ça la peine bien makasi ils appellent bien makasi kaka ndenge zalara donc te pe ko mona bongo sikoyo moko ya ba pasteur na biso pasteur Joël o to mona ki ba auti ko sala sala makamuna kaka ndenge bat bandalo ba sali ba makamuna lelo pasteur Joël ba sera en Christ ba dendi ba kaza pasteur Joël au bala l'église akibala la mundele pour qui m'église to neni ba c'est poser la tour na bino chacun à son tour poser la tour na bino ezala pena bien et ça pena kitoko makasi kaka là tozomona bongo siko ba musiciens congolais ebele pe bakoma aussi la rara boye basila bon rara boye kaka boye vraiment ba grand chanteur to ba lokola ba 10 match to wakena pe to ebité voilà donc qui m'a souvent qu'on peut se pena ba sincère condoléances ya na famille ya maman auti kotika biso. Donc moi si papa na biso allait à outi kotika biso en tout cas bah sincère condoléances et peut de production bah PC vraiment et puis bah sincère condoléances aussi na famille artiste munene oto yibi na kombo ya Gato Bivens artiste munene oto yibi na kombo Gato Bivens lelo azasu na biso te donc Gato Bivens auto kotika biso kuna na mikili ya poto kaka ndenge za tobi ke basala pe ba succès asala pe na ba succès makasi pe na to bina ba album na banze mona bele beta tilo pe beta rapé tilo pe beta ça pe na kitoko makasi batebele bazo tuna 10 match akenda pa acoustique wazaka bongo chef d'orchestre ya Villanova ya Fabro Maestro amona rasusuté akenda wapi toziba Charlie Materazi bayoka na société et tozi ba tuloko la ba Thierry Mugler chanteur par excellence oyemo Fabre na okumisa trop ayoka na société ozomona kozala mbangu pe eza mabe kozala na vie pressée pe eza mabe en tout cas pasi pe mawa vraiment donc si on a zonga rasima ko condamner vraiment mingi et ba confrère na ngala ba concert na ngai en tout cas esa le pena mabe makasi ta lelo famille ya ba moko abiso oti kotika biso na kombo ya Nadine chroniqueuse Nadine donc ce ba komi ko benga na bango be presse ba kende kuna c'est parce que ba moni ba bêtise eleki trop ko pesa ba fausse information
kopesa ba fausse information et na ba très cher internaute et puis na ba téléspectateur et bato baza na télévision musala média za koloba vérité oyo moni yango oloba oyo moni te koloba te oyo moni te koloba te en tout cas kotola bina to bongisa vraiment to bongisa ikosala pena bien makasi to moto te komona pe bongo pasteur na biso Mai Kalamba donc Mai Kalamba vaut mieux tard que jamais donc ba joyeux anniversaire à notre pasteur Mai Kalamba et donc voilà malgré un retard mais le quoi déjà qui na mutu ya mwana déjà te souhaiter ba joyeux anniversaire na papa na biso Mai Kalamba donc ça le pena qui to makasi donc ba te belé be ba la sur rencontre ya pasteur Moïse Mbiye na Mai Kalamba ba te belé pe ba zozela yango et ko ça la pena qui to makasi l'album Dynastie de Ferrego là je suis de Nuance est déjà sur le marché ils ont ba plateforme tout sur digital donc l'album Dynastie en tout cas ba te belé ba consommer yango ça la pena qui to makasi bola na banzemba qui to kozana et ko ça la pena bien makasi là bientôt là. Et donc Kalaming petit aux album rumba congolaise ndenge yemo aigle fali pour pas obinga rumba congolaise azobimisa rumba congolaise to yoka pena ba rumba neto mesala ko bina ba nzembo kitoko lokola ba asala banana ketchup tokoyoka vraiment lokola ba libération et koza pena bien hérité watana be cause nostra pe Kalaming tazobimisa bongo album na yawa bazobenga ngo Kazé à 12 bouteilles, donc c'est-à-dire 10 rombana, 2 génériques. En tout cas, et ça la pena qui to comme casque Nengezalara. Fabricaz et son groupe Villanova, basa toujours bon aux États-Unis, c'est quatre baso livré ba concert na bango kuna kar Nengezalara, mais il y a pas si carapé mawa des batikali kaka 2 musiciens. 2 musiciens ka batikali wana. Shomi na Yama Doumer. Fabre ozala yemo na podium parce que je n'ai pas même fazane mo pantisango yazana yemo lobeli orchestre yete otanga na biso yete ye pas abongo na États-Unis kuna na secrétaire bazabongo na CG nengezalaka voilà ba news ya wana ba détail miki na pesimina ngwana to zonga lisusu to lobela suba makamu kaka nengezalaka donc to zala bongo na morgue ya matanga ya mama na biso na dina otiko tika biso to laksabi comment ndenge makamu izoleka to laksabi no vraiment to kozala wana parce que TVZ Radio T très cher internet il y a peut-être pour Soccer TV biso to ba vérité to lo ba bosolo kaka nengeza donc retenez déjà donc to simba date oyo le 30 juin to la bongo biso nyonso na sa de marti au concert au monde na tiba ozela yango et puis ba robeta pe disque moko lisusu kaka ndengeza en tout cas coup chapeau na producteur a uti bongo musika la mboka États-Unis a il lisusu kusangisa lisusu ba kulutu oyo la fois passée bazaki bona ba bitumba bazaki na koswana ba fanatique na mo na buna banzela car ndengeza la polémique porte rien na musique polémique porte rien na musala donc polémique porte rien l'autre côté na musala aux sala en ezapena mabe ki motema mabe efutarate ki motema mabe okota sa mabele jugement ya nzambe ezali jugement ya nzambe ezali kaka ndenge ezala donc les 5 n'oubliez pas les 5 mains ser na biso divine bokoso arobeta bongo ndule kuna na est place ba ça ba tourner bien makasi kaka ndenge ezala donc tozala zala wana vraiment ekotant to kutana susu na yemo ba temps bazonga ville province ya Kinshasa to bazonga to kutana su to sola na kaka ndenge ezala parce que ezamaka mo nzambe donc ezamaka nzambe donc vraiment kima sumba pena ko pesa pena ba mbote belé pa ya donc voilà mon père spirituel donc évangéliste Cyril na église Jésus vient maintenant donc bino tout na pesona mbote ba sœur ba frère donc nalela bino ya trop kaka ndenge zala parce que to simba toujours nzambe koto kuna erata ku tuté donc kangi vraiment donc Jésus-Christ de Nazareth na lokolo makamno bena ekosimba ekoratete ekoratete vraiment bokeba pe na ba faux prophètes bokeba ba faux prophètes ba comme belé ba robimisa prophétie mo ya lokuta ekoti pe mama na désordre na foyer na yo na libala na yo et kaboli binope ba faux prophètes bozo prophétiser ma besi tout mingi pona ba ndeko ba libana ya moko ceux qui bo continuer to ba notanga sko ba comme on a bino ba faux prophètes bokeba la ba faux prophétie. Oh, avant ça la boue, faut ça non boue. Avant ça la boue, faut ça non boue.
nengwana te makamuta mbola nengwana te pesa prophétie oui tu pena pa nzambe ki tu pena po opesi makambo. Ok, merci beaucoup, très cher internaute. Il y a Pedro pour Socrates TV. En tout cas, vous abonnez massivement sur cette notre chaîne. Là, vous avez vraiment décidé à on est ma cam, à ce que vous avez information vraie. Voilà, moi, les solas, mon kina, qui n'a pas porté sur la nabine, mon collègue, vraiment, en tout cas, qui m'a souvent belé, qu'on peut ça venait pas, donc, bambo te belé pas, mon papa que j'aime beaucoup, et papa dans la Petro Kangil, et il y a maman Tete Ngulu, donc, grâce, maman Tete Ngulu, et pourquoi pas, Jérémy Kangil, Annabelle Kangil, Jemima Kangil, et bébé Kras Kangil, sans lui aussi, et ma fille chérie, donc bébé la joie nommée, il y a Suzy Oma, famille Oma, la personne en botte à Trocaranenza, sans lui aussi, mon vieux Ben Mal, le Gola, statue États-Unis d'Amérique, il y a ma même bijou qui nous Prado, et pourquoi pas. Et mon vieux Tserinzing un Terminator T7 Kakanengzala. Et je remercie aussi mon équipe technique, sans oublier Montréal, Papa Tita, et sans oublier aussi mon cordon que j'aime beaucoup, Papa Sola, ya Maman Lili, Nengzala Kaka. Et puis, mon frère Nanga Tungwanzu, Nalela Binotro, Ana, donc, Gaillard, Nalela Binotro, donc, Balobi, et tous à la cara unis ensemble jusqu'à solution. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Bye.